Saratola TV. Juste spoyer banenge ni yarocha ordre ngana bakaboye na soleil na makambo ya ours na biso montagne oyo. Il fallait pas y faire Te soleil, il fallait pas na média parce que likambo est concerné des personnes. Na yope est-ce que vous vivre un lobby na ba biloko yo lobby na réseaux sociaux créer ba dégâts. C'est ça le problème. Donc soleil on a Zemi, on a moins de 7 mois. Pense à toi en premier lieu. Saratola TV. Batu nyonso ba benga po ba yo kotele. Ibango ba finga bango asala eloti. Muto ya kotela kasila. Ndinga zawana. Alelelo yindi ba pate kwele na mutu, alebino so ko ko s'agiter po yo kotele po anyaza liki. Bozo lengele, c'était à lui d'être droit dans ses bottes. Atambola se ba vini ma beso ba conseiller quand likambuka soleil abimi si maman moi abimi batu ba bimi batu ba sali bwe ana ba dossier o batu ba penga biso na ba téléphone batu ba zo lo beza batu zo expliquer même histoire à lina ngo bakuta na période bo ba sala bo etc na solo na lokuta nyoso tozo zwa kaka eza de kwa lina e moko ba eza ne kwa lina donc les cabos sont comme ils un niveau au na ba Saratola TV. Ils ont le bateau au Kabouani. Nous sabi sont ridicules. Que tu continues les camouements oyo au salakité. Luche. Rihanna na Chris Brown. Babanda ko filmer bango. O bata autorisation de au filmer bango. Baza au filmer bango so bo dans la voiture. Saratola TV. Topotobi mamna. Yo démarche qui toko binzela a porter plainte. Mais nzela oyo yebité. Yo ke kokoma moto pour te makoswana metika na privé. Alors on a ba commenter ba zuma boko bandio komela bato obochela NAC. Ye jour bo ba finga bino akomata lobelo ta komaka pona sila. Aya komaka pona sila. Ba finga ba papel lombe na basi minene basi mikolo ya théâtre alobate alobaka pona sila. Mais bino bo prendre soin pe wa okomela bato. Tika lobela tika osala bo etc. Non assumer à vivre la réalité à luka solution. Biso pe na ba vivre na ba hotel. Basé la Belgique analyse non kanisa mutin non pas le bateau pour signaler et puis ça peut être que le ba fingio ba yo koso likam il y a pour démentir maman mona no balobi po ba no banalina soka sente yo lobi so so yo se prendre ka suno yo na mwana ça veut dire que ça bateau va se prendre ka suno la ba ona bana. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela kabandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV,
La chaîne qui assure, qui assure. Bonsoir à tous, bonjour à tous. En tout cas, annonce na biso alelo moi ko seka moke ezali parce que balobara matoyi et les karamutute. Manike, come here. Come here, balobani na anglais tadi mutalakisa na bosani dictionnaire. Na bosani. Sit down. Come here, sit down. Vanda. Bande kolikamba ba visa oyo na mutu azaki na posa. Ya ko désactiver ba visa te likola mama oyo fallait ko désactiver ba visa bato manike ko hôpital manike o ko hôpital kama visa oyo zata ya tina te oyebi nde na mona camarade na moko à l'époque eza annonce ezakata 15 minutes bozela annonce pour émission za kitoko makasi camarade na wana azao vivre na garçon mobo isko garçon azalaka étudiant po yebisa biso ke garçon wana azala base na ye ya ko ignorer garçon wana te na lingana nga yete ye kutu te ye mondala ndanga na mobile na ngata mbongo nzoka ayaka conseil biso trafic mukolo garçon wana boya kai nde mukolo teba ke azala netima manike mais visa fallait en importance te visa fali ozanango besoin te déjà poto wana kuto sepela kite ngana zozela ona poto ya kitoko ya Fabregas ngana zozela ona poto ya kitoko ya héritier manike okocho pita kele ko bekala no to mususu ko ya okufa la tension pamba kele la ko mekala aéroport badeko manike ko hôpital désactiver oh ye moko bomolo alobaki fali il faut désactiver ba visa wana nyonso manike plaira manike zwakiti moi conseil na opesa opo okokufa na tension yo osolo baki ki wana besoin visa wana te supporter kaka to longwe kuna to komi na ngamwa matanga ke sona me repose en paix papa Chara Congo auté kotika biso papa wana sungi bato ebele asali ba asala association na ya artiste en danger apparemment ya kufi et batu ba lukeli epe mbongo te batu basungi ete tango azaki na maladi kasi mbongo ya fali pupa o apesaki nzoka mbongo wana ezaki po esomba liwa ya Chaka Congo kosunga batu na mokili komi kobangisa nzoto sai fiston sai na banza artiste ka ya liboso o bimisi mo info na matanga Chaka Congo peut-être je suis pas informé eza sai auti kozwa charge ya dépense ya séjour ya papa Chaka na morgue ye mutako bando futa ngo tozozela bino ba comédien tozozela bino pe ba musicien tozozela ba contribution na bino tozozela totala ndenge bokokunda papa Chaka Congo lina bomi libala Duche en tout cas Duche natangi pe akombo na yo omoni soki yo na mwasi no soleil ngonga bwana ba probité il faut yona yebo ya média yona yebo c'est la biso live bo expliquer comment est-ce que ba pirater compte na bino botika koya okene ko fundaka batu na YouTube et pourtant batu nyonso ba yebi ko komela YouTube batu nyonso ba yebi procédure nini en sala parce que preuve moko eza wana teke yao incitation à la haine, atteinte à la vie privée eza na page à moi sinao eza sous vie privée te alors lina bomi libala ya soleil na ours Duche sobo ki ours c'est que Duche babenga ke ours blanc mais na ba information eza kotambola bandeko na nga balobi muto asala pont ya bolingo wana il paraît si là balingana ba période okaka lina koma ko tourner na SB bango mo kutu na SB ba bengana mpona kindumba bango mo baloba ngo nde ba période oyo sila abetaka comme pour na lina na Duche il paraît tu as la confirmation te mende tozo yo kakaka yango toza kolobelela Soleil Ngonga aye ko bimisela biso ba vérité na Facebook est-ce que ça digne ya kwa ko tikela biso ba livre na Facebook to comprendre ba réalité o eza oleka na vie na bango na couple na ye nanga mususu pe Duche abimiseli biso capture soi-disant ba pirater compte à moi si to analyser ngo a ba comédien bo benga ngati
s'il vous plaît muta bengate muta finga muto azate tozo analyser ndeto analyser pona batu nyonso ngape na vandali na ngate na lalika na lamuki na yero analyser sur Duce na Soleil te Duce na Soleil ba pesinga accès ba fungoli porte chanda kuna bango polele ba bisara to la ya otala côté ma etanga na ndako na koti pe ma ezo kotanga na coin na bandi ko solo lango donc muta benga ngate s'il vous plaît tozo sala analyse liberté d'expression hein vous en a respect wana ya média tout ça là-bas analyse. Alors, makamba kolobeze belé tout autour ya musique. Na yebete faire kenda wapi. Oyebi ke mutu mo atuninga lelo. Mama Sarah faire ana kishasa to na poto. Oyebi ke ngape na yebite. Faire za wapi. Ana kisasa to na poto. Eh! Musique ekufi Bande ko suki wana te demer muyibi. Mombaya o azomi benga o nga soki babenga ba banani. Pharaon. Te sugar daddy muyibi bayibaki bandeko bayibai na poto adresse au demer bayibaki na Mombaya to lobelango ka na tali likolo na tali na senga bi nzambe grâce te moi combien important boye pas ba warrior grâce te mozwa kiti grâce te moi sali haute trahison envers Fally akei ko sala vidéo na biscuit choc o alia kango ayebi forma biscuit choc bande ko makamba ko lobeza ebele tout autour ya musique est-ce que ba journaliste o fala mema ki na poto ba signaka contrat ba na contrat na est victime est-ce que soko zo soutenir culture to zo soutenir artiste il faut au tabarankin ya ba musicien. Est-ce que c'est important au côté rankin ya ba musicien? Grâce témo aningisi ba warrior ya Fally Ipupa. Nini ezolekana entre grâce témo na ba warrior ya Fally babi moto de ya bukata ya la bayi ya la popo. Likambo nini ba warrior boko landa na vie ya grâce témo asolola na Kofi asolola na Sandra Kazadi asolola na batu nyonso yaza considéré lokola infiltré. Est-ce que makambo na yezo engagé bino bandeko makamba koloba na musique ezebele na côté mususu pe tozomona ba réconciliation eza ko salama dans na musique ato finga ki moto wana tina sa misisa lobi poko mona batu bazongani na bango à quoi bon to bana kokota ka ba rando ya ba musicien na ya ba artiste comédien to sola pembe awa demer akima ki ko sala analyse pour côté la ka grâce lelo ba vérité bimi to za na kata analyse tonton Bev na bengi ozala témoin parce que babi ozala kate mais bato bazalaka Mombaya na demer de bayibaki makamba ko bezali bandeko to vandi na kati actualité ferré kanga italiano tur italiana modèle bakolokota mama na ona miniature italiana faire à réussir vie na ye social ako tangiso classe ako lesa yo ako bokolo ako sombelo lamba na musique faire à réussir te jelo concours na concurrence banda ko sa na Fally tala faire atikali na kisasa local atikali na stade des martyrs tia date azokokate. En tout cas merci na bandeko nyonso bozali baku ya Olanda analyse oyo na ozalanga mote na kati analyse oyo na ozale luka makambo mususu to ozami bale. Et un grand merci à ma meilleure fan du monde, batu nyonso obolinganga. Bon continuez à s'abonner massivement pour l'émission. On a Sarato la télévision et puis la demeure officielle. Alors restez branchés pour s'abonner massivement. Un grand merci à l'ingénieur Josué derrière la caméra, ingénieur na régie Pesanga mariage civil et puis on se retrouve tout juste après. Saratola TV. Pour moi scénario assez mariage religieuse yo boy. Moi ça sing yo boy. Yozoka, please mettre avocat. Les qui n'ont pas réfléchi. T'as mis ça dans mon homme.
Que masturbe la tête de Bellevue. Retirez pas. Pour... Retirez nos paroles. Ma bêtise, on a à chaque fois que nous avons maman, nous avons camarade, masturbé au Sanina. Maman, c'est parce que tu es habituée à koleka papa par papa. Les lots botinga, il n'a papa moussousou. Monty Presley, il n'a papa moussousou. Maman, oui, il y a Saratola TV. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Tout là, tu fais bilamba moko donc ça a déjà différence avec émission, mais émission oh ba comédien fenda faut bozo ba kiti hein. Bozo apé ba kiti pour ma beza. Moi mungwa uche pembeni oh hypertension uche kisi pembeni oh na bela rasoki nini chama ya pio pembeni cha glaçon mela gaviscon pour ma camaroloba ibuzala yeko choquer ba te belé. Mes condoléances na maman Nana Moussibou. A été père de papa nae. Corps et obimasi samedi, ouais, na cinquantenaire. Torozalawana. Courage, maman présidente. Demeure, bonsoir. Bonsoir Saratola, bonsoir demeure officielle na Saratola TV. Sincère condoléances na maman Nathalie Moussibou. Mbote na bino so besoin d'abso Bellevue candidat patron à Poutine. Également na tonton Bev, Thierry Bomba le pharaon, Mobutu. Topesi baton son mbote papa Diego Milito, bande retour au d'abso de partout dans le monde. Maman Maliane, ma sponsor officielle. Bisous à toi par là. Merci beaucoup Nyangi. Nyangi, est-ce que il y a seulement qui va désactiver? En tout cas, ndepé tozoyoka hein. Na moni vidéo mo photo mo ozotambo apé na réseaux sociaux balobio ba désactiver à côté hôpital etc. En tout cas ndepé tozoyoka. Alors sur les solo na banza ba la bouche qui parle trop pêche. Et peut-être que bah il y a mon ami à creuser qui propre tombe pour le CP na monté bauti qui l'empoigne. Et le ko CP la monté et le ko apprécier té ba tia on ba sanction na bato ko sangana na bango té okenda na bango et puis ezaki à compassion. Donc bato ba ko pesa mieux que ça. Bazali bazape ba kufi na bango té. C'est que mieux vous ba récupérer ngo kende no ka ba pesa yo mususu. En tout cas so eza bongo na comprendre pesa maloba na ye moko donc bako tikete ne loko ezo déranger ezo zangise kimia donc tout le bazar ces personnes na passeport en été passeport mutu musu apesi visa mutu musu apesa pendant que keno ko sala c'est pas mutu mususu quand même ça devenait un peu de trop en tout cas peut-être que ba réussir à satisfaire besoin na OK loko ezangisa ki okimia bongo et puis tant ba sangiso na batunyo so tu vois en tout cas peut-être que cause la toi sepela été nga keye moko zomona peut-être kuna akokeye moko en tout cas so eza bongo moi je pense que c'est ça mais so eza na bongo te là mususu pe fallait aza monter à monene ya ko ba y passer ba ma mususu peut-être à cause a pas beline pelo mususu oui na Kinshasa ba malaria en tout cas tout na on kati so kai mo mukolo nzoto ndako biyaka peut-être demain pour ça l'émission ko ça pourquoi belaki oui bitango lo babongo demain est-ce ba ki mani ka pesa au challenge au kokate yani ko vendre la farine na mipeni tinga na ko vendre ya mobile ya batutin ka se pesa au kokate. Il faut à la bilongi à batu nini on faut pesa ba challenge eh yango na oloba tanga ko rappeler OK ya zande kwa fali lelo comme benga fali petit et ça problème té en tout cas na kinde ko na bona ki belle sœur nda osama kamuna ekuna na nenga solo manika mkola fali so za mko fali siko boya na bengo mama poani siko za 50 ans osilika poani nzoko za tina mukolo afali yo po benga mama est-ce que na za mama te asilika makasi alinga te oh ya solo alinga te asilika na mama émission alinga te
Ah bon? Sikoyo, tant qu'il fallait commis des petits na yo, fallait ça yaya shenga. Tu as appelé papa. Azape papa, c'est quoi commis petit chez yo. C'est que maniqué, nous avons 50 ans. Maloba. À cause de la génération, mon abaya yati. Tabi yaya za petit, oyo kati. Ya falite. Ya sisi. Oui. Oui. So tali pe maniqué kapata chokote. Mais so tali bien ana bari di loka ya sisi. Mais ya sisi sko eza ya choko nango ya pembe. Mais moi pembe pe box sa beauté. Ya sko za tellement mon punda. Izo ndengwana. OK. Bakoza baje. Natala ki pe men kosone a na sima a. Ekuba So utakola. Ah men kosa boka so samboka. Ya solo. Talagawa. Moi le bisika au talagabato. C'est pas possible. Non mais courage n'est bon rétablissement. Voilà, voilà boy. Sarah aizo beta mbangu. Africa a fait. Africa ala bandenge na demera détecter. Siko bato bazara de nature a beta mbangu. Siko soit ça c'est bitoko détecter wa. Les bisao. Est-ce que ça ya solo pe likamba obeta? So mutana zemi beta mbangu. Ya tondi melaka ba kokote to sani. Po tingane na abona na zemi te na osimbe ebe. Ebeta mbangu yanga ko beta ya mbangu dezemi. Pardon badi. Tole kalikambango. Papa Chaka Congo fike ça. Oh. Artiste en danger. Papa Chaka Congo. Batu basungi ete. Bon. Il y a pas c'est ça que Papa Chaka Congo a une initiative où ils ont été accompagnés par le ministère de la Culture, ils ont été accompagnés par des artistes et des artistes en danger et qu'ils ont formé na forme moroboé. Mais c'est pas tard. À quoi fait pour honorer mémoire nae, ba ko pe sa ta forme o esengeli. Pour les lomu ta hôtel matambola. Parce que malgré ça qui likama matanga bo abima ke tambola landela no bo fingi e bando le bisete. Lobiso likamba ke luke kaka. Papa Chaka Congo akufi na carnet d'adresse koleka bande ko belé batikali envia. Mais ba négligea et ba pesa valeur azao mérité te. Ba tu basungi te mais fallait atina ki enveloppe. Ba tu musu ba pesa ba contribution. Ba be sombili wana. Te ba tira blo modèle wana ko. So ba sunga te ba pesa enveloppe et sombi sous liwa. So les journées que les gens arrêtent de dire des bêtises au fait. Ouais, bazan ça te pose au sunga. Allez lobi mutoza na pas si fallait abina boy na ngai fallait comme na sombi liwa. Ndenge botuka batu. Botuka fali mbongo na ya pesi et sombi liwa. Muto azotala neti mutuka nga. So mutabeli na opesa mbongo. Na opesa te. Tunga mta media. Non, pesa te ko na liaki mutu. Non, pesa te. Bon, na bambongo otambo na mutu ka koma bo lem su bambongo na mabe. O mona lo bo créer siko na ba mitema batu. Yango lo be koma ba mama Denise ba sunga te. O ba mama Maya Mbondo ba sunga te. O ba tu bo ba Belfi Kandi. O ba Belfi pena tu ko na bureau na azo pesa lo te. Ah, fali kuta pesi bo ba sombi liwa. Nga pena pesa na somba ni. Cercueil. Ah, bonjour monde. Donc, batbati ke lowana fallait appeler ça qui parce qu'ils avaient une intention de sauver vie nae. Soka yebe kalinga kufa. Je pense que il nga gezalande bima la mboka ke na mboka mususu ba ke landelo traitement ailleurs. Nga ya passe na ezaka que prise en charge des oa kindeta. Le temps batba sangisa ka bambongo ba pesa ka ba intervenir, ça a pris un peu plus de temps. Or azamutu oyo artiste ne se fait se sentir dérangé na état nae. Parce que comédien, peintre, artiste et musicien mutu tout fait se sentir dérangé, même biso ba culturel o fait peut-être se sentir dérangé, to bouger un tout petit peu. Na sa émission moko to ba Papa Chaka Congo à un hôpital, na ba kitanga comme en cotisation, biso tout il faut to cotiser ba ça biso aussi. Neti boy. Papa Chaka Congo a koufi. Non, bah continue à tant groupe à contribution à presse. Tu es bien à na na salle à ta groupe à contribution à presse pour lancer à ta enveloppe pour lancer à quelque chose qu'on copie ça. So les autres to ça l'organisation na biso bateau to so la biso na biso to créer enveloppe à tes arca 100 to bata so boso bata cravate to boso bata ni to copie ça to créer des mères. To tara komona a batu baya ko lela baya ko senga jusqu'à ce que baloba ke biso ba journaliste to na biso ne lo côté so bo sungi biso te e be meropola ba cotiser ni
bakotize ni oya ndeko na biso mo akufa bato bana mbongo te na bato bana bonne foi nazo associer bato nyonso tout ozomona malamu balakisa ke bayebo lata ba kitoko bana kabelo tina loketo mais ero bimisa mbongo ba osala te malamu balakisa ke bamba beta apati ya kilo ya solo basomba apati ya moto zo mana usine pona ocha choko mais pona kotize te wana to beta masona bonté bato baza rempli de bonnes foi les obligations te ata to créer na biso groupe te mais to ko s'organiser to sangisi peut-être jour à veille mortuaire to avant jour à veille mortuaire to ke to pusani liboso ba papa masumu ba papa lombe to ba papa mikolo o ba na tête ya organisation to bitin biso pe mukie na biso to chaki yango ateza 50 €. Le premier est montant te premier est geste au sala po mudora chaka Congo ba mama Denise Baza mudora chaka Congo ba papa na biso ba fali pour bazali ba vie bololo ba culturel ebele baza o ba ko en charge matanga chaka Congo ko zanga mutu ya okundate. Donc voilà seulement to lingi ne ba artiste baza l'impliquer na kata makambo to ki saipe a participer quelque chose na ouais ba bien fouti ba séjour et à morgue ba séjour à morgue. Donc c'est ça au fait c'est qu'on veut que chacun puisse se bouger comédien mo aningani te na mona ki ba papa masumu na papa elombe ba kenda ki na matanga ba ke ko solola. Donc NTPC kendaki donc on ba yoki certainement que ba ozonga siko pour que ba ke ko s'organiser. Donc yanwana no ba ke biso pe presse total ndenge ni to ko s'organiser so akoti biso na groupe gloire à Dieu so comme ka ne makam na bino ko bimisa ba montant pour na ngai mo matanga ezesi comme ça montant te mutu apesi otie ok mutu apesi otie ok bosangisi boke so comme ka makama ya pesa 5 €, ya pesa ki boye et maintenant on va comparaison comme on va problème ebele ça on veut pas. Merci beaucoup de mère en tout cas repose en paix papa Charles Congo apé malaki bien sale ebele benganga tolayaka yendi mosazo kufa faut ça l'émission après quelques jours Batindi yandi monsi Afrique du Sud. Grâce à Chaka Congo ba émission na mais koka moye moko akufi dans la motivation c'est les bénéficiaires zate. Merci na ba yivi pa no ba kenda ki sur place. Neti boye likama bongo faki ata yivi pa na mobiliser pe biso nyonso c'est so buya na nutala Chaka Congo aza boye tokeni. So tokenda kata mo ebele bon ba 10 na biso ngia déjà bima et puis na neto to relayer ngo suffisamment na ba chaîne na biso malheureusement. Prochainement bandeko na ngai ezali kama contrat ya mbongo te mutu soka azobela boyebe sika ngo ezali soki balingi image to ata soki okay yo moko tindela biso nyonso to kabola to tiango na ba chaîne na biso pour aider biso. Donc voilà et aider peut-être mutu aza dans les besoins donc voilà. Merci beaucoup de mère to kotina affaire Duce na Soleil Lina bomi libala ya Duce Soleil Ngonga Soleil Ngonga Nekalema kamino na yete ata balobi na kotiko jamais kinoliwa ours ya motane Zela tu es l'auteur de tous mes mots que veux-tu que je te dise encore héritier pour changer eta banzimbo banda oyo kitoko OK banzimbo kitoko mutaza komele ba vocal azara suste na ebite wala pe mungongo ya wate za kino na jeunesse nyonso penza te wana na ebi makamba ba ya ba video te azano a pur ya solo côté spiritualité qui pur tanga kotika makamba ba video ni obeta so video ni j'étais là je sais pas pour ça qu'on combien et même belé ça tout ya yo mngongwe baby est-ce que au moment fois embela soleil sora imbaki ngata na nzemo nzambe ngeza kitoko mais voir on des a susté en tout cas au fait Lina ebike Lina likamuni o so otali Lina na makambo olo basali ekokanate ezabu kimia obike non dimate ou bien babosani kombote te ba doit bosana bando benge Luna make Luna nzoka réalité ye mo ache photo beza Lina au fait ngako na mit ngenda ba no mituna bakutana wapi pe bien na SP nazoya baba na bi bakutana na SP
Au fait, nga na makambo nyonso. Tant il y a aussi ya motani. Azaki nyonso kolinga te ba ba makamna e. Ba ko ta makamne te. Pas ko azaka na ba miniature te. Na ndo ba ça devait cacher quelque chose. Ayebe que certainement na ba dossier o ero sala ka vanda na. Est-ce que bi que so to lito vandi so alibela to. Te makambo eza. Makambo eza. Makambo eza. Pour moi, je vois babi nanga sara so linka siko to ko kangere mwana auto bota na lemba. Makambo eza. Na lemba lisusu. Makambo eza te demain. Ye mora ebi poani soki olobeli ye akenda kokomela YouTube. Ayebi poani asala ngo. C'est triste. Ngata ngalo atinaka bat ba benga ngai pour une émission na salaka. Kolobake oh alingi na été botika makamna ye akoporter batu ba plainte akokangisa batu akokomela YouTube a bloquer ba chaîne. Moi je dis c'est quoi autant d'agitation kutu likambango a nos personnalités publiques et puis likambo ba côté les pe na trouver que normal te mena lobaka azonga soute so azongi na ya to suki wapi azongi to bolobake to ya ko ba vie privée na bino bo bena nini vie privée que nini ngo sa vie privée est-ce que boye ba que vie privée za mamboza na banda kuna bino ba memi matière to ebi bango biso to ba analyste ya makambo to moni ba fait moi si na yo moko aye kokoma et puis quand tu es piraté o la mukana tongo message ali boso bimi bosali vidéo ensemble bolobi botala compte na biso eza piraté bon lekisi ba message mistanu minebimi lobi pe boko zonga na bino boko tambo na bino so neza ya biso batu to lobite so neza ya bino boya ko misambwisa biso to ta bino na lisu ya mabe o boloba na ki na réseaux sociaux eza pasi yaya oza star ou personnalité publique bazalata ozo tromper c'est-à-dire il y a une différence entre mobile à tromper on a mobile à za mobulu donc yo sande mobulu otali niveau à notoriété na oté autel niveau à succès na oté. Moi, si tu es à 7 mois. Yo pe moi si on ozolo bake 3 ans après 2 ans pendant que bobala ni ka ton ba pesi d'autres ba problème de bandaki ba réanimer 3 fois. Au boti moi na 7 mois ozui sous zemi pendant qu'on a moi na 7 mois. C'est-à-dire bino pe bozaka bat moi pe ka bomi tiaka na ba problème. Pour ngo ba so que oursi ya motane yo yo kaye na lisolo te. Mobali ya pembe akimisa ngungi. Yo kana li solo te ke yenenga zabo aza penza bo soku biso bato to vivana ete to ebi ete to yo kaka ba eko yo bangi to zwi risque ti ba pese lo dot makambo ebima ba comédien kutu ba ata 5 ba eko ezata 5 personnes mama na bana na kati ya o sabota na grande sœur copine ngati wana ngana na troisième des humanités on dirait na bana belé ngana na troisième des humanités parmi bananae doza mutunga na yebi na internet te ba vie privée ne ba vie privée ne ka pona o na réseaux sociaux ngana yo capacité pona makambo bino bwana on comme problème non capacité pona bana ba parents na biso ba bima ba zobe ko maka ba parents ba bomba makambu mabalo e bombi makambu ba parents baza ko bomba makama be ba papa te baza kile ko boya mwana tala papa na liso salité likambo soneli ya ye na papa. Moi, il faut continuer à respecter papa. Moi, ma mère se coupe ça quand que papa n'a jamais Et puis ma mère se fait maman penda baby sac. Ouais. Mais ça là que likamuta est commis, bon le cabo protéger image à maman pas bana, bon le cabo protéger image à papa pas bana, ba voisin ba yebate et bimaka na propriété. Mais le bois na sécurité. C'est-à-dire non seulement bon ganga ba voisin ba ka ke bo soigni, mais comme na niveau que na mo kilifo yeba. Yo moko ki mawa ya mwasi na otala ndisi bana boy. Zemi ya 7 mois. Mwana ya 7 mois na zemi mususu. Yo moko pe ozomi yo kamawa te, c'est-à-dire déjà pression ba problème ozana ngo ondimi pe pression ya réseaux sociaux, oyo komi tika na réseaux sociaux. Abete biso lisolo santé mentale obiso soto négligeaka. Mutu akosa dépression na mama bo. Dépression ça na mama même après accouchement. Et comme ça coûte net. Azoko kako vivre na nous na likambu ya après accouchement ta zuize mina makamwa se koler na mutu. On peut comprendre sa réaction à koka se maîtriser. Est-ce que yo mobile yo sali ni pour nous calmer moi si na makambo ya internet. Démarche ni au sali. Malamu ka yo ba démarche yo yebi procédure kitoko kokomela YouTube pour ba signaler biso poto bi mamna. Yo démarche kitoko yebi nzela porter plainte. Mais nzela oyo yebité.
ya oke koboma moto pour que mak boswana metika na privé alors mona ba comédien bazui maboko bandi okumela bato obochela ena se ye jour bo bafinga bino akomata lobelo ta komaka pona sila aya komaka pona sila bafinga ba papa lombe na basi minene basi mikolo ya théâtre alobati alobaka pona sila mais bino bo prendre soin pe ya wa okomela bato tika lobela tika osala bo etc non à assumer à vivre la réalité à luka solution biso to na ba vie privée na bango te basi la ba belge analyse la canalise non akangisa mutu te non pas le baté obo signaler et puis ça peut être que le ba fingio ba yoko so likambo yako démentir maman mona no muta lobi po ba lo ba la lina soka sente yo lobi so so ya se plaindre ka sundoli ona mwana ça veut dire que ça bato ba se plaindre ka sundola ba ona bana parce que azolo ba ke moi c'est atika anda kuni ya libala te kaka po mobali a trompé donc c'est que makamu susu so eza donc ya ours ya motane azana mamwa minene mais ye wana komela biso Hébreu 13:4 alobi aza mobali abalani kana mwana 2021 to ba ucho balana abi aza mobali ya mwasi moko abalani na mwasi na aza na intention ata ya ko tromper te atie Hébreu 13:4 que le mariage soit honoré de tous que lit conjugal les à la souillé pas même 2 ans Yewana a se retrouvé dans verset oye moko atiaki yango ndo boya to selo banalize okendo fin de somba na YouTube yango des raisons et cela ko comme somba na ba réseaux sociaux omoni na vie faut za simple sans akim obi mutu lokola Pierrot lindombasi likamune ko ya na internet o gesho likamune ko ya na internet o vandi totali to biti ya Pierrot ya décor ya gesho to vandi pe totali to biti ata to sela ngo analyse to sola nan vie likama oza noni baba yela nga likama décor na benga emba mo décor ko bango nyonso nde bazana ba dossier na bango yaka yaka babona biso to benga na biso na benga nga bi décor zo likamuno ya ni reconnaître moi na tête abi oui non reconnaître na bientôt la za mwana nga mais na ko yo sa débat ya makamba bana te elle est très claire à expliquer aloba ngote alobela actualité wana te ayo le bango ka journal auto yambe a expliquer pourquoi maman na kana ngona media alobinga na ko répondre ete aloka na oswana na makila nanga asala o amoni mais moi naza mona nanga na botae avant le mariage de naza boy non na boti na mututé pour na bali officiellement do ata na bota ke tant tozaki na makangu na mwasi nanga na ki libre sikonde na bali boy non la bota mututé donc so mona que o mona pe bazangi maloba batombola ki on a TikTok mais bakoki okata wana te batambusa basela ngwa analyse te wana bakati parce que bakokate bakokaka eloko weke omoni ndenge muta gérer likambo mais lokola yo linga osala bras de fer na bato ya réseaux sociaux o signalo funda na YouTube ebite ka YouTube ya lelo to contester démarche na yo to komeli YouTube to prouver que muta sala intrusion na vie privée na haute aux personnes publiques bon ça ni bobenga la police bobenga bato ya kanga biso lokwa miyibi pendant que yo saleka analyse bon tina doit beta batnanzela c'est parce que ozaki na simplicité te na bato yango okoma victime ya makamulu batombole na réseaux sociaux yo tina bato babenga ndeni yo benga ngalo bala yeba bala tina bato duche benga yo tindela nga bato ndeni pona nini yo sale émission na chaîne na yo numéro na yo eza wana na chaîne kwa ni ko tinda bato so benga éclaircir nga ke ya tola nga na bato ebele babenga ya za spécial toke ku musika te histoire à mon Bill ba benga nga secrétaire na Bill bango mo ba benga nga quand vous faites ça on analyse lobby ba ke na nga musika te ba benga ba preuve tola tala mais oza mama secrétaire na nga sa l'émission abi oza mama secrétaire nga sa l'émission mais ko sa te bi maloka papa tindi mutu à répondre moi na mais le quoi yo ebi de la vérité donc il faut ça penser ouais o leka likambango ko betela ngo société parce que o ebi vérité na vérité yo yebi so ozongo sa l'émission o décrédibiliser moi na et puis tam suna bato banga basunga ba sunge soute intérêt dossier ce qu'on peut ni pe bil tabi pendant quoi bil a raconté à Fati pour ni te pe bil a lobby bon
Sarah loka ayambeli nga mwana na internet ya loka kitisinga to sala boy to mata boy to kita boy skonde bila benga wana et puis ana succès te batu nyonso ba benga po ba yo kotele yibango ba finga bango asala eloti muto ya kotela kasila ndinga zawana alelelo yindi mapate kwele na mutu alebino so comme ko s'agiter bo ya kotele po anyaza liki bozo lengele c'était à lui d'être droit dans ses bottes. Atambola se ba vini ma beso ba koselier quand likambuka soleil abimi si bwe maman mwana mwa abimi batu bwe babimi batu bwe basali bwe ana ba dossier o batu ba benga biso na ba téléphone batu bazo lo beza batu bazo expliquer même histoire à lina ngo bakuta na période boy basala boy etc na solo na lokuta nyonso tozo zwa kaka audio eza ndekwa lina ye moko propre ba audio eza Nekwalina yemoko. Donc likambo so komi pe na niveau okene na ba voice boy, ba voice eza. Eza ko tuté likambo ba okosela ba matisi ba kitisi non. Ya linga sala bras de fer na presse. Neti nga bona sala émission. Natangi komonete me munyo sebi ke na lobela likambo. C'est-à-dire to na ba moye belé o ba likambo. Mais même na l'état sont OK. Lo baba mema biso na libulu o to ebi to moni nzela te. Ba ko dia nzombo. Kokodia Nzombo, Kombwana et Sala Rage pendant des années. Kokodia Nzombo. Donc, nous avons tangi te son abiga Kokodia Nzombo. Maman batu ba ebike Pepe. Son abi Pepe batu ba ebike Kofi. Ezana ngoku tuteke o photo komaka komono ngobimba. Yaya, toko chaka ours blanc. Tozui ours. Nga na obenge ours amotane mutu sa kanya na mututi. Yango te. C'est-à-dire, on a likambu, zala la simplicité et esprit. Likambu na ba dossier na ngwe zeza ya minene za ya omateza kapo toza batu. Tota la pe état ya moi sino. Parce que na kata ba dossier batu musupe ba na na bangu. Soto baki seye to ebise yo tangi ka lina oloboza batu muso amaboke. Là mususu na liste ne oyo organiser da ku yango te. Po ba dossier mususu ebimi peut-être. Na o ba kosaka. Na ba o ba na mama lokuta. Ba dossier comme vous allez belé. Ozomona yongo na vie totambola na droiture biso sonde to buto na ba dossier na ba vie na biso muto aza saint blanc comme neige azati mais ça dépend de la lisolo ya ndenge ovanda na bato ndenge oswana bato et na bato mususu bolamu no egangi esiko sala mabe bato tu ba protéger o lem e koma ke ba kangi ba asphyxie ba lukeli okunde solution. C'est ça au fait. Modèle ba comédien na biso botamboli eza première fois teto ka comédien mo azana ba nebeli boze belé na kati ya milieu ya théâtre nyonso e dépendre na manière nini ya ko gérer likambo po biso ne toza boso to bito fingo lora nyonso ba fingaka to perdre raison biso to na besoin ça ba analyse oyo mutu mo avandi quelque part na même situation à tirer des leçons obanga batu ba lobelo po ebi ko na ba dossier obi ko na ba mambo ebele ba scandale to tchanga ta na pluriel. Kutu ba pasteur bazwa analyse ya pasteur et bon fali oyo ana pouvoir ya komela YouTube na kombo na ena miniature na notoriété fali anango masala angote d'où tu respecter presse s'il te plaît tika biso to sa musala biso so on a raison tinda ba preuve batu ba benga biso pona oloba te ya elem so sala analyse o comprendre bien te o moni vérité yango yo o bengi o pesi belema na o lobi to eto vandi to sala yango émission to bité to sa ke émission to zana ba preuve mususu mais to vandi ba pesi biso belema o to zangaki tala boy so to zongi susu yo benga loba kete saratola ngakuna lobati na e sala vidéo na mwasi na ocha na Instagram. C'est ça, puisque bois bien. Yazo lo bake bokabwani. Bibi msabiso ridicule. Que to koti likamuma boy oyo, bo sala kite. Duche. Rihanna na Chris Brown. Babanda ko filmer bango. O bata autorisation te au filmer bango. Baza o filmer bango so ba obunda na voiture. Et bimi internet média sala analyse. Donald Trump, basa la analyse. Joe Biden, basa la o mani bato na tangi no bato place YouTube e fandaka bavandaka. Yo ako démarrer mutuka aketi na YouTube. Ngai Rihanna
namonaki bainfluenceur chaîne tel basayelenga analyse to bafilmaki nga sans consentement na nga na mobali na nga preuve yango eza vie privée na nga babloke mpe chaîne na moto yo siko oti okomaka me riana ozwa mutuka démarra keti YouTube. Mais après il y a aussi des stars baskena na ba procès na ba paparazzi et dépendaka et na ba procès musu paparazzi ndé a eu raison star pas perdre et na ba procès musu au star a gagner paparazzi a perdre parce que appréciation et le robino bobe nga vie privée paparazzi ndake na za vie privée mais analyste a eu information ekomi neti ngane na vandi bo mutabengi ngai ne batwa obenga biso ka pona obeta no ba kobeta so masona na ba détail alors demain entana na likambo sika mo boloba ki yoka précision na yango na bandeko etc na bandeko ça dit muto apandimi abinga na za lina ngana za soki pe soleil ngana za magali na bimana ye boye na bita maintenant magali ya exemple aya pesinga histoire na nga na yo beta soki yo se retrouver na kata histoire na ye etali yo eza histoire ya magali neti bo soleil ana droit beta histoire à vie na yo ndo na kata histoire à vie à soleil parce que c'est soleil qui nous partage son histoire yo lo ba sa histoire à vie privée na ndeni pour soleil a choisir ko tia histoire na place publique parce que li solo to beta za yo kuté eza d'abord ya soleil na mobali ne tangi livre to eko de ozomon à un moment donné momo na ka batu bazobaté juste boye banenge ni yakotia ordre ngana baka boye na soleil na makambo ya ours na biso motani oyo te mais il fallait pas y pas na ona te soleil il fallait pas na ona média parce que likambo oyo concerné des personnes na yope est-ce que ko vivre lobby na ba biloko yo lobby na réseaux sociaux créer ba dégâts c'est ça les problèmes donc soleil wana zemi wana mona 7 mois pense à toi en premier lieu. Il faut oser là au boti au kiti parce que au lobby déjà qu'on oublie la foi, on ça va prendre attention et en plus aux zemi aux personnes à moi na poto au bozara na ba femme de ménage té. Biso a nanda comment ko roza na nounou ou na femme de ménage, on s'appelle cousine moi et sou ko aider. Ce qui fait que ko occuper moi na té batu ba ko encadrer batu ba occuper le moi na mais na poto c'est pas ça. Pense à toi. Si kanano et si ko komi suka wana bota kita luka siko plateforme na ndenge mobwe oko luka ta Sarah oko luka n'importe qui au vandi pe na plateau de manière très propre au expliquer le problème na au bien mais biso toza tribunal te so lingo kabwana papa ba no bo kabwana un jour oko sa livre relater histoire na yo mais à la propre oza moi si mi benga femme de prière au samelaka pour nous se retrouver na kata ba buzz ya réseaux sociaux so to tcho na miniature to lapider papa bana nao yo esalobi et échanger ni na vino lobi bo vendre autour d'une table bo discuter pour na moi na un diplôme pour na moi na obala biso to zalate eza soni lobi bo tala na ndeni na bana bino pour na ba humiliation bozo ko se faire subir mutuellement mobali moi exposé moi si moi exposé mobali ya kitoko te botika nanu mambo réseaux sociaux et puis lina oza mwasi muninga uti obala et non seulement ça babisi la mutasali pont hein ya bolingo ndeka bat ba oloba pe biso tozoyoka kaka yimo ducha benga biso ya no loba lina amukolo likama ndenge komeli moi si mususu kokutana mobali mo aza maria lingio na alliance munene zipi musapi mobimba tango ndimi eza responsabilité nao ce qu'on a likambo na forme ezui c'est à toi d'apprécier ce que yo ours ya motane olingo remplacer pasteur Casse. Ou comme on a polygamie, oppose en base belé, c'est ton choix. Tout dépend de la manière dont tu t'organises. De sorte que tu dois passer. Regina Daniel dans mobile n'est qu'un millionnaire. Nani au Kangabang. Tant que papa n'a pas Regina Daniel, ça dépend moi mon kit. Ça dépend mon coloté. Mais bon, ok, écrit un scandale non. Bon lobby. Parce que tu vas sonner dans confort, mais les choses en ordre. Vandi sa basi ba yeba. Luka solution. En tout cas, Lina Soro Lingo continue à vivre dans l'histoire Oyo. C'est à toi de voir. Mais ce que l'ingé pour bima, c'est à toi de voir. Quand il s'agit juste que moi si yo a obéla, ce qui est appelé à solo maladie nae. Mais même si c'est solo, t'es déjà en amont à 7 mois, en azemi. T'es babil lina paye pareil pas en azemi. Ah. Ou si à montagne. Ozui hein. Azui.
Lobani. Il y a l'ingato ba mamne te to ko PC solution te. Asui kaka. À se débrouiller na. Asui. Alors quand on lit à gauche, on lit à droite, à se débrouiller kaka. À se débrouiller, bonne chance. Pour se débrouiller hein. Mais ça sorti dossier to ko analyser biso to ya kana banda ko ba te to zora ba fait o eza déjà publié. Papa benga to kita to na sincère. To komi na suka émission na biso liloba suka et puis d'où tu as eu sa capture moko à soleil na mutabike ba pirater compte à moi sinae et donc on a batu ba beta c'était na ngote te po eza lokuta batu ba linga mabe mingi na communauté oyo et ya solo te mutu ba pirater compte na or sa vidéo te or lobate or se manifester te ba biloko e compte ba sali mu kolo compte or se manifester te po na loba mais mobile nda zo ba ke ba pirater ko bi ke ti mutu quand on va pirater ngo bazwara accès au changer non comboté moni papi mboma bazwa ka écoute mundela changera déjà dans ba profil ba miniature mais combo ezwaka temps combo eza procédure ba changer comboté za compte na ya papi mboma atika bisoko akeka obongisa na mama bana ne batia na se baboma moto tolingi koute boya vers biso na réseaux sociaux parce que fait beau devoir biso explication moroté juste que bobo mamoto wana abenda na kaka commerce sur internet te et bodi mbelata na sima grâce pour azana buzz na réseaux sociaux grâce yo kuna soki pena banani soki biloko nini mto sala ne pas falite mais so atelinga ni so na biloko nini so na batu nini ale bandi oganga bodi mbela bo profiter ata bo futa ata pour que ba lisolo grâce mata comme ça bino bo limo na na circulation bo bata mata na sima grâce pardon OK soit ba futa grâce à continuer soit ba pour sa grâce ba futa grâce à continuer ko ça ba base poto epane mais grâce nga sisi nenga na lobelo mona grâce témo omoni vie basala ngo na brouillonté réputation mo ko bébé karngeli aux portes grâce elo yo sala na appel wana ezeloko ko détruire eko ki détruire yo vino mobimba fali à n'importe qui te pour muta sala sous confiance et ko ma passe même mobali no zanaye peut-être eza bolingo mais ba questionnement eza mituna na mutuna alingo pena pas assumer mais peut-être parce qu'alinga protéger pour na période ou ebité tant ozonga kin ndeni mambo ezala to boko continuer pe ka kozala mais soit alingo a solo bo continuer gloire à Dieu mais avec le sala yango nde comme peser sur yo ce que olinga ko s'afficher suna batute ko sala ngote parce que ba accusa que on est le roman boy soit vrai. Le problème est que on s'affiche qui n'a pas de problème, mais qui vrai na yo. Au moins on appelle à nous lobaki non mobile nanga bengenga mobile nanga za mututela bengenga yim tepsenga na sale loko boy et Nathalie pesa grand frère na za quand même beau frère nanga et puis Nathalie na respect na za na pour na moi on a sala c'est-à-dire être honnête. Les Camerounais il faut servir batu de leçon on les ba seko pour ebele bazana ba kumisaka na réseaux sociaux episode to bureau nga na rapproche ne episode to ba beta masolo mais yayo ba tomboli yango mais ba mso ba utiliser ba relation mo o ya musika ku ba na ona batu na ke tout et la moto misuku tu balia batu ba mbongo na kombo ya fali oui ba bimana basi pe na kombo ya fali o ngane proche a fali babimana mibali pe na kombo a fali ko so pende na zabo na utukuta na ku na fali so soline lo mo wana uta donc ya grâce kande bazuba ba matisi voilà et servir bison so de lait sont aux ara vrai et puis to ba aki to betela ma solo voilà merci beaucoup de mère merci batunyo stu bolandi biso analyse na biso lelo isuki awa duche noze la paix. Et abata bengineti. Tenga na on se l'appelle parce que avant na continuer ba matière, na on se l'appelle. Soit bengito continue. On a lobi na on se l'appelle. Oh ba voice so xinga 50 to malili. Non se l'appelle donc. Ils appellent ça mon so ebimi mukili oningana. Merci beaucoup. Au revoir.